Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza o abino epengi Fofana soki bomoninga boyebaka toujours ke tokomi wapi. Rendez-vous na 21h mais émission ya lelo eza nini. Naza ko yambela bino mwana mboka Gilles Ngongo o aza porte-parole ya FRDC. Mutu oyo boyebi oyo chaque fois mutu azopesa biso information na ndenge yesengeli. Naluki mwana mboka Gilles Ngongo pona nini. Na mito toza na vacances parlementaires, plus surtout ba député élu ya Est ya Ituri. Oyo balobaka toujours que non état de siège isimbité, état de siège mabe, mais le kola baza na vacances parlementaires na banzi ke na kati na bango bakoyeba koluka ko sécuriser FRDC to kozwa information ndenge esengeli yango tozozwa mwana mboka Gilles Ngongo. Oyo aza kolanda biso oyo aza porte-parole ya FARDC mwana mboka Gilles Ngongo mbote ndeko mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi baye bazolanda biso na mokili mobimba. Merci koyoka yo lelo okoki koyebisa biso d'abord état de santé na yo moko eza ndenge nini. Bon, merci beaucoup. État de santé na biso ezali malamu. Nzamba za kofunga parce que biso tozali bae. Tondima kosalela mboka na se ya bendele na kombo ya gouverneur militaire ya province ya Ituri. Lieutenant général Boya Kashamadoni, Omoi Molai na mapinga yonse ekolo démocratique du Congo. Kubanda na ngai moko pe na ba commandant ba grande dignité nyonso tozali kitoko, tozali malamu. Tozali toujours na poste du devoir na biso pona kosala oyo tondima pona pandai. Nalingi olanda ngai pena na bokebi po olimbolela baimboka po tozoloba na lokoto lingala. Bato bayoki pena ki eza mwana mboka Gilles Ngongo. Lelo état de siège. Bamapinga ekolo o baza toujours balapandai na se ya drapeau. Okoki koyebisa biso depuis état de siège oyo ekota bamboka nini to ba village nini oyo penda ba bénéficier état de siège na ba oyo baza koloba kenon état de siège eza 0 bango banani ba député national oyo baza ba élu ya peuple oyo bazo représenter bana Bunya bana Butembo bana Goma bana Bukavu bana Beni, bana Ituri, ezana moko baza koloba ke état de siège esimbi te. Yango na luki yo lelo mbala liboso, ponga moko makolo ezana nzela. Voilà, je disais que naï démocratique balingi kimia te, bazali moke, mais balingi kimia tozali ebele. Lolenge moko na Ituri. Voilà, je disais que lolenge moko na Ituri a tozali balingi kimia tozali ebele. L'état de siège oyebi toya on dit mais biso toya ki awa. Lelo tozoloba ke bamboka oyo boyokaka sango ke banguna bazalaki lokola ndakisa lokola moko lokola Chabi Boga ndakisa lokola Marabo ndakisa lokola Irumu, ndakisa lokola Nyakunde, ndakisa lokola Kobu, wana toza na territoire ya Djugu, ndakisa lokola Litende, ndakisa lokola Bamboka. Lelo toza susu na phase ya conquête te, mais toza na phase ya stabilisation pe ya normalisation ya activité socio-économique. Nyo laksani lingo lobake tangu biso toye banguna bazalaki na bamboka ebele na koki kotanga yango te mais yeba na ba territoire na ba grande agglomération oyo nyonso na uti kotangela yo monguna azalaka wana afanda lokola mwasi ya roi. État de siège ebengani stabiliser situation mais lelo oyo tokomi na phase oyo babengi phase ya normalisation, c'est-à-dire ekomi na moment ya malamu ya kozongisa baactivité socio-économique, baactivité scolaire, bawenze, baéglise, baécole, bahôpitaux oyo monguna abebisaki lelo oyo
na makanisi na nguya ya mosala oyo commandant suprême apesa lieutenant général Luboya tozali kozonga tokomi na phase ya normalisation lolenge moko na côté ya Djugu Lopa mosika na ba Djugu Nord na baema nord na bisika mosusu lelo oyo bomoi donc lui ekomi kozonga malembe na bisika oyo bomoi ezalaki te tala lelo ata baye mosusu baboyaki kondima me lelo bazoloba lisusu mingi te po misala ekomi misala na biso ezali komonana na terrain tozali komonana na terrain misala ezali komonana nde yango moni ke mwa makelele fo ekita parce que les grands disaient ne sont pas les grands faiseurs mais nous na idéologie na biso ya donnons l'espoir au peuple ivoirien mais tozali kopesa espoir na peuple ivoirien à travers mosala tozali kosala ko sauver ba vies humaines pour reconstruire ba oyo etika monguna bebisaki. Merci mingi koyoka yo tangu nazomona ba image oyo tolakisa ba imboka neti bato baza na niveau ya Bakongo bato baza na niveau ya Kasai central bao baza na Bandundu tangu bazomona bana école na bango ekangamaki mais à travers ya FARDC eloko makasi mwana mboka Gilles Ngongo porte-parole ya FARDC tango bozwaka ba victoire est-ce que ba député ba éli akuna ba kota même gouverneur de la ville pour na opesa ye merci poto yeba même na vacances parlementaires oyo yo ikozanga information te so gouverneur na bi ba député yakuna yo kozanga koyeba te so information bango ba boya ka état de siège oyo eutaka wapi lelo oto ko ba ete ezali na ba oyo benga ba kongolais bazali on fait que na ko bazali ko profiter vraiment à état de siège oyo ezali ba population vulnérable oyo place mai ezalaki te lelo baza na mai place oyo bakoki kotambola te bazotambola bango moko bazali kopesa ba victoire wana bazali koloba tozotala image wana ezali mosuka ata soldat za société na état de siège kozongi wana donc baye mosusu bazali bayaka koyebisa mboka courage félicitations na mosali ozali kosala ndakisa naloba nazoloba ndakisa oyo ngai namonaka moto lokola honorable Cheda Patai moto lokola excellence Samia Dubangu bato lokola ba honorable Daniel Umba bata ebele honorable lokola honorable Popol Jean donc Jean Popol Oyazali Adubangu Babangu pardon Jean Babangu bazali ayi itu bazali tango yoso ko encourager mapinga ekolo ko sensibiliser bazone na ba base na bango pona collaborer na forces armées ba député bazali ebele parce moni balobaka tutala mbanda ya ba politiciens te tozali ba oyo bazali pour faire asseoir pouvoir pour faire asseoir autorité de l'État tozali bae tozali l'armée ezali ciment ya unité ezali socle ya unité ya mboka pe ya cohésion sociale ndebi so ponaka kaka cohésion sociale tozali prôner cohabitation pacifique entre les gouvernés et les gouvernants tozali prôner entre ba eli na biso ba forces armées parce que biso tozali pe kaka tozali na émanation ya population donc eli aussi côté Kimia Ezonga na province ya Ituri il y a un engagement un fort engagement une détermination pour que Kimia Ezonga dans tous les coins na ba recoin ya province ya Ituri. Merci koyoka yo liloba nini okoki koloba na landi nyonso ya tokomi wapi ya koyoka mwana mboka Gilles Ngongo na Epenge Fofana okoki koasire ya este vision ko détermination ya mokonzi ya mboka eza nini mpona este tolingi toloba d'abord toza koréitérer confiance na institution pe fidélité dans l'institution na biso pe fidélité au commandant suprême oyo il a jugé bon de mettre
les militaires et les policiers na tête ya province oyo. Objectif nango ezali pour redresser province, pour restaurer l'autorité de l'État. Mais le plan général Luboya Kashama Lobaka alobi créons l'espoir parce que Ituri batubazanga ki elikia. Mais lelo na état de siège oyo tozali ko créer espoir pour nana mokolo na mokolo. Alors population nyonso toyeba ete toza na complicité, toza na challenge entre nous et la population, mais challenge na biso ya monene ezali entre population na la population. Donc biso population, la forces armées, la police, tout la moment on a kobenga na monuna. Et là population ya Ituri a tient confiance na ye mobimba na gouverneur Mouder. Et yé alobaka to la serie olinga mboka posali mboka pona mboka. Et là biso tokozala ensemble et nous allons créer l'espoir et nous allons redresser la province parce que biso challenge na biso ezali ko redresser province pour restaurer l'autorité de l'État. La population va Ituri parce que la biso na monde entier. Dans l'appui, il y a des groupes armés, quels que soient étrangers ou locaux, tout peut s'abango ma copie. Puis la bango collaboration, tout isoler bango la vie normale la biso, tout neutraliser bango pour une victoire finale. Il y a forces armées et état de siège, c'est une opportunité pour le peuple iturien. Il faut saisir l'opportunité pour l'ongwate. Merci mon mboka Gilles Ngongo à partir à Ituri et Penge Fofana à partir à Kinshasa. Nazo représenté magazine Tokomi yango tolobaka toujours coup de chapeau na mon mboka Eliezer. Oyiko finga Eliezer Tambwe mais faut oyeba keno. Lelo aza papa aboti die makesela aboti Penge Fofana Amon Sulubaki Didier Kikou Manik Sekemolo Muchopo Eza Tokolobaka toujours na mwana mboka Gilles Ngongo OPC la biso gouverneur Luboya Kashama Oaza mwana mboka o lelo charge ya ba Iturien eza na maboko na ye lelo espoir ya état de siège eza na maboko na ye yango tolobaka toujours soda azalaka mutu moko inaptete. Bino moko botala image ya gouverneur Luboya Kashama. Na age azanango, na otali ke soda za mutu za toujours na condition physique. Alati teni atelemi, lenge moko otali mwana mboka Gilles Ngongo. O aza espoir ya jeunesse. Yango tolobaka tango za jeune. Epenge Fofana na bino toza réserve ya république. Yango tolobaka toujours na ba député. Bosala musala na bino. Ba sénateur bosala musala na bino premier ministre soki bosali manyanga constitution ya mboka epesi mokonzi ya mboka makoki ya kozwa makambo te décision ye moko lelo papa na biso gouverneur Luboya Kashama aza na soutien tokomi wapi yango na sengi na ba nyonso o basombaka ba champagne. Ils bien. On va ça la anniversaire. Mais ils bien comment on a épingé Fofana na kananga na shit katendi. Comment on a na Kasongolunda, na Kajiji, na Kaemba, na Kingbangala. Comment on a na Grabandundu. Mais na lobby souci nanga ezaki na kende na Ituri. Ngai pe na zwa image na memela bino toyeba état de ezotambola to ezotambola ti. Eza bien kolobela gouverneur Luboya Kashama na Kinshasa. Kozwa mwana mboka Gilles Ngongo complexe mais eza bien pe kotambola na ye elongo. O nyonso o alongo alingaka ngai. Naza na besoin koma na este. Naza na besoin kaka ya bino. Soki na komi kuna bandeko lokola nga makila Lumumba ekoganga, makila Kimbangu ekoganga, makila Tshisekedi ekoganga, makila Okito ekoganga. Merci bokotala ba image ya ba place oyo FRDC azui musala beaucoup on appelle explication oyo lelo bana classe katanaki metango FRDC baye bazui bana bazongili classe na bango
télévision eza radio te image na explication na zolibino nani mwana mboka Gilles Ngongo porte-parole ya FRDC na minute. Après la maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région du Sud Irumu, l'air est au retour à la vie normale dans plusieurs localités de cette partie de la République. Les activités socio-économiques reprennent normalement. Les élèves fréquentent de nouveau les écoles qui fonctionnent en plein régime depuis plus de 3 mois à la suite du retour massif de la population. Les élèves retrouvés dans ces écoles attribuent cette reprise des cours à la calmie due aux opérations menées par le forces armées de la République démocratique du Congo, tout en remerciant les autorités militaires et l'état de siège pour le travail abattu. Ces bleus-blancs appellent les groupes armés encore actifs à déposer les armes. On remercie les militaires pour avoir imposé la paix dans le chemin de Bassili et ses environs. Grâce à leurs efforts, nous avons repris avec les troupes. Nous demandons aux groupes armés de déposer les armes et à suivre le chemin de la paix. Nous remercions à l'occasion les gouverneurs militaires pour avoir déployé les militaires pour la sécurité de notre milieu, ce qui a permis que nous puissions regagner le chemin de l'école. Nous appelons nos frères de déposer les armes et d'adhérer au programme de la paix. De son côté, les commandants axe opérationnel Commanda Luna, le général de brigade Mugi Samoleka Joseph qui exécute sans faille les instructions du gouverneur militaire et les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, appellent du nouveau les groupes armés à déposer les armes, sinon ils vont continuer de subir la puissance de fait de l'armée jusqu'à leur neutralisation définitive. Oya lelo ya DDRRC ezali na mboka na biso awa na Bunia olie okufa na zamba tina nini bima soki oboye ko bima toko luka yo ata na se ya matiti. Rappelons que ces régimes spéciaux en Ituri créent de plus en plus l'espoir pour le retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations de la province, jadis vidées de leurs habitants. Un motif de satisfaction pour les populations d'Irumu Centre, Irumu Territoire, Nyakunde, Komanda, Makayanga et Boga, ainsi que Tchabi dans la chefferie de Banyali Tchabi. Merci na mwana mboka Gilles Ngongo et Penge Fofana na lobi ke awa makolo ekomi deza na nzela pona yebi ke lelo na tongo tolobi mutu akobenga ki azu charge ya 2 billets soki boyebi na tuna billet nde na kotuna mwana mboka Caleb pona tokomi tozana makoki nyonso o akataka suki azali makesa mambo etali kamera azawana Amos Lubaki Manisa Kimbolo bango nde bazana montage koloba eyela Epenge Fofana na Didier Kiku o amoni keto sali mabe tona lobi mabe eloki eleki limbisa ezate po orgueil ememaka mutu kaka na liwa bato batonga bandako ya danger batia batibal lelo bakomi koluka bato baya ko visiter atanda kwango yango na vie faut kozala kaka toujours na komikitisa Etienne Tshisekedi akoma mutu munene na monde matonga ndako etage te atonga ndako na bakave te moto nyonso o akolanda ngai Epenge Fofana nalobi nalingi nakende este kosala musala mabe nde koyiba nasengi mbongo ya elamba te nasengi lisalisi na voyager nakende kosala musala na état de siège parce que tous en vacances parlementaires avant entrée parlementaire tango ba député bazozonga ngai na zongi na image et segei na luka pe ba député ba élu à est na tuna bango depuis oye awa na place ba votayo boni boni bato combien ba kufi rebelle azui combien de villages combien de mboka azui Epenge Fofana lenge ba passer ba tia kitunga mais ngai na tia kitunga pona mboka na tia kitunga pona soya masangati na tia kitunga pona mboka o akobenga nga numéro ya téléphone eza wana na kolukamba moko mwana mboka Caleb akopesa biso billet ya avion. Merci.